Merci Kabouya, merci Bananion Social du Congo, merci Nabino Oebopi Sabiso confiance. Sur Alim Baladiboso, il y a pour une émission Oeboye Océan du Congo. Beau s'abonner, beau partager, beau liker, et ça une manière pour nous soutenir. Bitumba Oeboye, il y a résistance Oeboye, tous Ali Kolumba. Bande Kondé, Boyebi, situation sécurité à Mokambiso, il y a mon Ezali à la une. Et puis, Togolobe la Makambo, il y a une nomination, il y a progrès, fâché. Et puis, il y a Makambo, nous avons préparé pour nous faire un départ ambassadeur ougandais dans la Mokambiso. Parce que la situation à Mbok s'est dégradée du jour au lendemain. Parce que Boyebi, Bolanda qui est général, dit Ouazali, gouverneur, il y a Nord Kivu. Quand on a l'attitude de discours, il y a gouverneur où on a besoin de sortir déjà que non batu Oeboye, Goma déjà, ils ont pris en otage pas yaba Rwandais. Et puis, quand ça la déclaration est qu'on peut ça communiquer au nom batu ya Goma, bon na calme situation c'est plutôt côté na Goma. Boyebi c'est batu vérité que nenge za awa boye, Rwandais déjà na Chilombo, batekela déjà Rwandais. Parc à Virunga, na Goma. Bon, tu as la hypocrisie parce que hypocrisie nabino et ça quand il s'est marqué d'accord au Félix a signé Aibisa Kagame na opé sabino Goma na opé sabino nyonso bolingi. Et puis par après Bolandi nenge général ya armée ya Kenya a ekoloba que toza kosa la nyonso pour que ba M23 va récupérer ville à Goma. Alors par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc le Kola va récupérer ville à Goma, va récupérer ville à Bunagana, qui wanza là bamboka misusu. Donc bazo Lukasko maintenant va épargner ville à Goma pour Rwanda bazo ango. C'est ça un discours simple sur Tobito la nelango. Donc na minute oh bodel to sali awa boy, to le backer Bunagana est commis dans les passés. Dans le niveau de trahison, oh le boy Tshisekedi na balien na union sacrée, baza ko continuer du jour au lendemain pour trahir peuple congolais. Mais moi, la Congo vend dans nos Zolanda Makambo, à pétage, Zolanda Makambo, oh boy, et ça n'a pas futilité, Makambo, oh boy, et au Pesayo, et le Komogote. Parce que c'est réellement Félix Azaki, oh, bah ça n'a besoin de sa solution à Makambo Est. Bon, moni a boy, assis président à Kenya, Félix, Alinga qui même, ADM, la président, assis président, n'a pas qu'il ne coule pas réfugié, Bazali. Mais Félix a bien que non, Azana Yawana, Moutozo, ça là, qui protocole la chef de l'État, Uhuru Kenyatta à Kenya Est, comme si c'est lui le président de la République. Donc, on a besoin de quoi qu'on peut s'en soit d'alliance dans Bango pour n'habiter. Tant que vous avez ça, Uhuru Kenyatta a un problème dans le pour faire quoi? T'as la irresponsabilité, l'acheter même un régime tout ça dans le monde. Parce que du jamais vu, Baso Bamabatunayo, Baso violer Bamaman Nabiso. Baso kata batu donc baso piller babilo qu'on a biso Félix a préféré na vana na Kisasa mais toyebi que Félix a lobaka que na kokene ko vana na Goma pour na ko restaurer Kimia Est. Pourquoi qu'il est là oh boy Félix a zokene na Est té? Pourquoi le oh boy présence ya président à Kenya aye na Kisasa consulter bango et puis à longwe mbalamo kwa Kenya Goma? Pourquoi président na Kenya kina kwa mutu biska pe bazo mabatu? Bazonga ne kuna parce que baebi que kuna bakozoba oh bakozoba minerai ba cobalt bakozoba manganèse bakozoba ressources oh boye et au comme cette économie na bango plus fort parce que Félix Nengazawana Félix a un écop Félix a un écop na Congo Félix a teke non na yena bongusa donc aussi Félix na Kabila ce sont des affairistes oh boye ndenge mona ngobalo na yemba babeta liba kuna zelo ndebo so mona batu wana bazo yiba mbongo à l'état copieusement sans souci que ce souci que non bisotant tout ça qui n'a eu de pèse na pouvoir oh le peuple d'abord qu'est-ce que nous avons promis à peuple congolais le oh boy to comme na niveau ni situation ça que toujours que ça que se détériorer chaque jour ya mwana bozo mona tant to lisa kibino que non mboka oh boy et so kenemabe biso ba jeune to telema poto bunda pour mboka na biso to bimasima ba yimo ba leader politique congolais parce que na minute oh boy kamere Tshisekedi bazo au Canada na Moïse Katumbi pona nini pona ba corona ba donc aujourd'hui na bisaki bino na Congo pour ba respecter yo soit oza mutu moko bosima minduki là on va te respecter le comme Jean-Pierre Bemba ndebozo mona
Félix na Jean-Pierre Bemba bazoyo kana pour Félix azo banga pe que non oh c'est un assez rebelle so biso ba ikongomano to so kufa bunaka na lobaka makambo oh boy lelo ou ensemble Goma na bisa bino que non ba soda wana Rwanda bazo timo na mabulu ba buker donc mabulu na ko aider bango tant ba misu bazo attaquer sur le plan aérien ba misu bazo attaquer sur le plan terrestre bango na sema bele ba osa nini bazo ko avancer malembe et puis beaucoup ça a surpris vu la Goma déjà mbala moko pas ndenge boyebi ndenge ça toujours donc tala kuteki tala kumamba tala dimension mboke za kokeni awa boto pesa bino mais formation est vrai to sensibiliser bino pour vous faire comprendre que non pouvoir ya Tshisekedi pouvoir oh ba Jean-Pierre Bemba bazawana ba Jean-Pierre Bemba ce sont les affaires des mobutistes basia bana mobutistes donc batuwana bazana souci na biso peuple congolais ya wana bozo mona oh bona oki dodo Kambape alobi soki le 18 abengi si ba jeune leader non so politicien pour ba kende kuna batina une invitation bon nabi botina une invitation pour na ko ça nini parce que toyebi que non dodo Kamba soka comment ça par voie forcing na moi bande ko na misu bon na kotanga ba kombo na bango te ça passe na jeunesse ko toujours pour ndakombo te pour na mbo bande ko na botina une invitation pour na ko répondre à l'appel à dodo Kamba oh bon na ndenge lo nya comment les dodo Kamba ne sont pas des pasteurs oh que notre se référer na bango na Congo a so za na ba pasteur on nga bana ko considérer ils allaient au moins papa allait moloto yepe ko akufa na pesa que espoir pas papa oyo bonani Roland Dalo mais j'ai compris que non Roland Dalo c'est un militaire de pêche kala tant biso ki bana migeza ki no soko ke na église on ba répétition na ba pas basali nzambe o mona no bana bazoza na ba encadrement malonga mais lelo oyo boye soko za mona obali ke na église de sorte que no ko koma kuluna soko za mona mwasi akokisi déjà à 17 ans il va déjà que non mona na ba ko bebisiro mwana qui peut croire na ba pasteur à Congo lelo oyo parce que bino tant bokei wana parce que bele bande ko peut na ba résister bino to kembe na koya ko sa nini na makambo ya dodo Kamba situation za ko sene biso za makambo ya est ti dona ba lobby wana communiquer bon moni général ndi ma lobby que non Gomeza occupé déjà ça normal et puis na ko douter na ngote parce que ça bon parce que lobby et ça na bande comment baza côté Angola ba benga kingai pour me dire que ndenge za wana ezala Angola baza pe frana bisote ba participe les 300 militaires rwandais côté ya Angola ba okoti na Kinshasa bazoka na kosa la base na bango côté ya Banu bino boza na kati ya distraction vous croyez que na mboka oyo boye élection de yango za solution la peuple ça na kati ya distraction nde bozo mona kana bozo ba okrea ka épisode banini oh situation batu wana baza kolia biso na se na bisa bino émission mosusu que non batu wana bazo ya ba ko imposer biso même basi na bango to bala bango donc bana wana tango to kobota na bango ba ko commencer ko bomba biso pour que non bana wana ba koma batu ci bazo ba nationalité wana pour ba konza lobi mboka oyobo les Jean-Pierre Bemba et les Chilombo ba yebi makambo na très bien bazo no baté parce que bango pe baza pris en otage parce que Bemba muto soutenir ezaka Yoweri Museveni tango yaka na MLC na les Ougandais étaient derrière Jean-Pierre Bemba aujourd'hui qui sont derrière Chilombo ce sont les Rwandais donc Rwanda na Ouganda baza batu moko yango bozo na titre zo ba makambo Ouganda awa boye d'autres j'ai pas na bango soko taka puis ebimi mawa mboke komi mawa insécurité ça installée partout c'est l'espoir na biso zaka ka peuple comment se prendre à charge tozwa mokano ya kobunda na lembi déjà ba tebe ba komi ko sa bino pe bobunda botika ko tuna boy oui toyo tozo ka ba critique na bino peut-être tozo senga pour que to motive ka ba petit ne to mona bango bon quoi bolobi boy on ne va plus demander aide et pas à bato mususu bato bazana besoin ko soutenir biso ba ko sala ngo parce que boyebi ke bitumba obo même étant na Vietnam bazaka soutenir bazaka pe na besoin ya lisugi pour que non ba continuer ko bunda bitumba na résistance aujourd'hui là na zo bisabino awa boy plus grave tangu tozo benga ba militaire UDPS ba combattant UDPS bino bobunda abo ba bobisa bino pa régime obo Tshisekedi obo lelo ba nomination bimi batu oyo ba nommer bango eza kutu ata batu oyo batikala ko bimbate ba beta bazo gaz mais aujourd'hui batu ba ko bénéficier na
résultat ya combat ya 32 ans eza bato misusu bandeko na ngai ya UDPS bola mukabo ya tosala force tobengana Tshisekedi na bamouvache oyo bo bayuti poto. Qu'est-ce qui se passe? Boye baki boye Kamere a détourné mbongo tomona bana JB kumba bana JB ngo monsieur ya banai mosi na yo wana mama Amida Badaida Soraya na ba misusu wana tomona bango nde bazoli ya mbongo ya leta bitumbane ni bana JB pena bunda bino bato ya UDPS pour que bango bayaka mbongo ba nomination na ba entreprise ya bien ya leta mais bino bato ba bunda batumba kutu bato na UDPS lelo ngome eza occupé Barwanda wana bazoya ezaki fruit na bino soki Kabila kenaki ezaki fruit parce que mon dibaki to sacrifier bo jeunesse na biso ba viola même bato misusu wana na bitumba obo lelo bato misusu bazo ko sebela ngo mais likambo ya pasi na mawa tozo koloba awa bo popo mona ke fachi na bino wana azosa makambo na sentiment na be émotion plaisir suka sepeli na yo allez amamuki wa poste bitumba nini kombo ya JB pia na za Badel bitumba nini JB abunda na mboka oboe po bazwa JB bapesa ye responsabilité okena ko représenter mboka na Japon tana tango JB azobeta na banani awa boye na bakabila awa bozo embela bakabila biso banga ko zo bagazi awa bino badeko na biso akasa eloko zo bo mabino tribalisme ndamu to zo bo mabino Félix atasali mabe bozo kwa koyebisa ete aujourd'hui ba nomination bimi JB Piana bon moi ma photo na ba vidéo zo circuler dans l'ambassade du Japon c'est pareil alors bakani check c'est pareil toujours papa chéri c'est la sorcellerie on boka kindoki Obeka soki Obeka soki penini Obeka eza entreprise eza pour na makambo ba construction ba route ya ba train ya ba métro ya ba nini et je me pose des questions est-ce que na UDPS ba batanga ba classe bazalité tout le monde kuna na liste wana kombo ya Badel JB Piana azokende na mboka oyo boye Kobe na Japon kokende ko représenter mboka Ola. Ndenge JB aimbaka alobaka. Ça c'est quel mboka? Et puis muto ba nommé ceux qui déjà Obeka Oboe, c'est un ancien couleur en Belgique. Donc Félix a ramassé ba massa on a tout. Ya poto aina bango na kisasa, olie ba sala musala malamu. Batu Oboe, ba ina bango osala check. C'est pareil. Dans la carte de délégation on va kenda na Japon. Kombo ya JB Piana pesa figurer kuna. Si quoi ba militaire à UDPS bino ba combattant à UDPS bobundaki vous n'êtes pas capable de représenter mboka pour makambo ya banzela ou ba kotonga ba train ba ni ba métro JB Piana to bien makambo musique mais si quoi boy mbumeteli et comme era ko kabola ba su ba militaire à UDPS kindobika ba komi ko zwa batu oyo boye batika ko bundate luti mokote pona nini parce que JB Piana akena poyemba chaque week-end na ndaku ya Fachi Beton ndenge héritier ami commissaire musicien présidentiel mboko za na chaste si on bino tango banaka ko na ko no soki to bunisi Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi ko bimila papa Etienne Tshisekedi ko bimila bino te tribalisme ndemo to so bino parce que JB a na compétence mon côté amunda bitumbate na UDPS to tika ko mona JB na balabala te parce que ba JB bazaki na komba musique na bawera mais lelo oyo boye ordonnance signée JB a représenté une grande entreprise na Japon Obeka makambo tali ba société ya banzela ya construction de route ya métro ba train Sony to dénoncer makambo oboy to moni wana ba uti ko sala nini ko annuler makambo wana mbongo oyo bimaki ya mission à 14 jours mbongo na biso ba congolais mais na UDPS ba combattant ba bazo continuer ko zanga misala botala ba nomination de bimia tangu na lobaki awa Chilombo azobenga bana batu bakena okufa na est bakena ko sarole na armée siko tango ba nommer batu awa bo ba nomination uti ko bima ana ba entreprise à l'état omoni MLC atindi batu na bango te INC ba beti bango panzi na musique to bango déjà libali kufi déjà ndenge za wana MLC atindi batu na ye bati atindi batu na ye mboso mais siko bino siko ekomi na ko recruter armée bobenga biso bana babola oza kindokito Félix oloka batu na moyibo na moni wana Emmanuel Chibambe ba nommé soki PCA soki nani
namoni wana Florent Boatuka ba master na biso bana kozala ba émission ba nommé directeur adjoint à Trasco namoni wana garçon ba mosusu o médaille kakolo moto qui récemment kozala une émission ba nommé bango na ba entreprise so bino suko mituna bino wana na 10 mérite bo vanda wana bato kuto babunda bitumba te po alekika mwa mikolo boye muka tondolo muka wani soki nini mwa mai bango wana ba nommé bango abavina bango bongi bino so bo continuer à faire na séance nzete wana bozo et puis age na bino so mata ça pour autant se rendre compte MLC atindi batuna pourquoi pas na loba kino na ba parti wana boti na pe batuna bino po bakena na armée to moni na MLC prof voto ba nommé directeur adjoint à RTNC Serge Kabongo oh boy Willy soki ya kokpa soki pena wana bo ba militaire IDPS bande bona ngo penza mili mwambwa au nom de GC bimamitu na bino pa bozo mitu abatu boko en réfléchir bato babundi bitumbate bangwana bakomi ba DG lobe ko ka kuna ba sumi ba palisade ba sumi ba jeep ba komi otama ba cortège lundi to zaki ngale Manuel Chibambe na canal presse une émission mais lelo bona loba awa ordonnance présidentielle nommé Emmanuel Chibambe donc azana conseil d'administration makambo etali finance mokoto okuta na yesu nyabize so koma mutuka marque nini pasi na ngeza lika ke bande kuna biso akasai bazo comprendre te que non boke so ke na mabe je ne suis pas tribal oh garçon oh abiso boya bokungu kira oh boy kulutu na ngai nani Christian Bosembe ba nommé kuna na Sesaki boto ebite Sesaki bana so ba okanga pe o seli ko ba Christian Bosembe baza au service ba Rwandais ba jeune oh boy baza au service ya ba Rwandais donc tinda bazo mona ba jeune na dans les jours à venir au ka pe que ba pesi ba deuxième femme ya ba Rwandais atuchi parce que mutu abundeli Christian Bosembe mama nya nani comment il sonne mama Denise Nyakero donc botala ba jeune ya Congo bateki conscience bon moto pona kijalelo donc bino bande kuna biso makambo ya nomination ya Tshisekedi Obwe soko tali epesa bino maele que non Chilombo c'est un président tribal tala pena bakati ba nomination kuna ba Chiyoyo ba Tumba ba Kabedi ba Muko Tombolo ba Tshisekedi ba Mbuyi ba Tuyi ba nani donc ozomona kaka mutu Obwe unité nationale en mboka eza déjà danger ba Jibe ba ono maka bango Jibe mais le pays va en affaire Jibe munda bitumba na mboka Obwe et puis bozo mbongo mission de service 14 jours combien de millions bimi wana na ba masa na bango ya ba lobete ba ona ba Belgique wana ko soutenir bango pardon zambe na vana ngande na siwa bino ba masa na biso bo ba Bruno to kwano boko ya na opposition te bino ifu bo vanda ka vo me kutu na ta mo ngande mam sule na ngande ngezo sila kan nke semel bwe na bi ga za ngali ka muteke no nazo kumisa mutu me nomination ye ba masa misusu ba be ga ke masa ga rite ngashi apika ki crise lobi na butu avant ni kozela RTNC batangi kombo na été bokoyoka bokosabo biso na opposition au moins to vivre bokero na kosa ta mama Celestine na sangi dido edenga na kende ko sensibiliser ta bato kena kumisaka mutu oyo boye azuka bikafumba ba poste ba entreprise à l'état ba Sonas apesi Jean-Pierre Bemba azu Trasco apesi ngosoki Bahati azu oyo boye sikoyo boye batoka ba Jacquemain Chabani na mona bango triste époque bino bokoyoka IDPS bino bokoyoka bokoyoka nanu bolerite ofera emba nanu bolerite bokoyoka bokobamba mbati bomona biso na opposition to banozanga chemise to banozanga transporter mais bino sikoyo boye bango keno kalaming te tozo bengana bino vous croyez que non na 6 mois etikali Félix a nommé bino lisusu so yikutu mutoka Jacquemain Chabani azaka secrétaire général à l'époque ya papa Etienne Tshisekedi Mbutambutu mais ba nommé était mais parti ezaki ndoki ya kolokate bo baka ko so batu mo kombo moko na okakena soki kombo pe ngoko ba Rwandais mais ce pays n'a pas de chance to soki wana te pas mo na trésor ya Tshisekedi na sali ba recherche na ba câble na zo ka ba information na ko découvrir que non na Congo awa boye armée na biso ils en a plus de 156 000 militaires selon classement en Afrique tozali Égypte est classée parmi première puissance sur le plan africain militairement. À ça qu'on contenu une affaire il y a 450 000 militaires en Égypte. Deuxième place est Érythrée. Il y a 201 militaires. Troisième place est Maroc sur le plan militaire.
eza te kana ba militaire ba soda na biso oyo otali penza soda boye oso mon appelle do folo ya tenir soda donc au poussani so pour permettre un soda seulement ba gazo penza gaz moko mabe wana eza toujours ça classement na niveau africain non un militaire formé troisième place eza Maroc azana 200 000 militaires bien formés ba commando ba donc bato ba kena vraiment ba formation militaire quatrième place eza Afrique du Sud je suis comme militaire à Sud-Afrique au TMC na soda RDC au moins que muto ça gardina j'ai pas soda au bout pas cinéma donc cinquième quatrième place na Soudan kuto utobotama o ya lobby au bout ba l'équipe biso na formation militaire bon si ko au bout mukwa tombolo a lobby oté pona kosisa bitumba est faut que nobenga armée kenyane ya kubuna mboka biso mais na ba recherche on a sali bande kuna pas bon la que Tshisekedi c'est lui le grand problème ya kamba RDC tozu Uganda tozu Burundi tozu Kenya tozu tosangisi même na Tanzanie bango tout wana so tosangisi armée na bango e okali peka na nombre ba militaire na biso te tozu Uganda azana 43 000 militaires tozu Rwanda azana 33 000 militaires tozu Burundi azana 30 000 militaires wana mboka mobimba et puis mutu asuka Kenya azana 24 000 militaires. Si on va 156 000 hommes divisé par l'armée à Kenya au Félix Abeng 24 000 militaires. Donc Bastoana va au côté en armée na biso 5 fois. C'est pas 6 fois. Si on Kenya bunda bitumba wapi. Problème est que nous sommes tous sommation ya batu au 4 pays au bango tu Uganda, Kenya, Burundi, bango nyonso wana dans l'assemblée, baza ko contenir 131 000 hommes. Donc biso RDC to l'équipe bango sko na 15 000 hommes ya réserve. Bon moi la trésor Tshisekedi. Si ko au lieu ko réformer armée, ko somba minduki mais Félix azo na somba minduki tantika ko iba bambongo. Félix azo iba mbongo haram, azo iba mbongo ya my god rêve, azo iba biso mbongo. Félix c'est un grand mouvement muto bambias. Pour bongisa armée pas Félix ngaite on est alingati tala niveau moko zoken donc soto sanisi kaka 4 pays wana ba ko na biso te sur le plan armement mais siko bozo benga bana wana pour bosa na bango nini mboka mobimba lokola Kenya bazana 24 000 militaires mais biso to za bango 156 militaires est-ce que ma groupe armé à 800 personnes les ont lembisa biso ata babiki no ba américain baza sima na bango ils a pas cinéma nyonso wana pona nini unité nationale ils ont mis en danger tribalisme côté na kati armée Félix a commis ici armée ya batu ya mupopa ya batu ya kabe ya kamwanga unité nationale ils ont un problème donc le oh bonne to solo ba awa boy mboka na biso ti bozo senga ba unité nationale cohésion mutoye ko memela biso ba tribalisme oh boy mutoye ko ma séparation division entre biso eza Chilombo, Tshisekedi, wa Kanambe, pe alias les Rwandais. Bande konangai, makamu otolobi oh boy, bo se ka ngote me bo songo sérieux parce qu'à niveau mboka zo kende, le pays va très mal. Ba di progrès ba bien non, biso to se retrouver mais bino pe ba di progrès to kene pas, mais botanga place ni. Pour Kabu ya finga bino que non, botanga classe te mo ba pesa bino misale zalité. Si vous croyez que Kabu ya boy aboy na no bino, a finga bino que botanga te. Si tu l'as pas consommé, bino pas pesa bino misala pas que no sa ni una. Misale zalité. C'est question si ko bino ba pression wana ko tia Kabila. To balola si ko pression wana to sangisa ngo to lamba yango, to se débarrasser na Tshisekedi. So pe boko zwa ngai. Bobi kende ko Bruno na courage aux anango, autant il paye université parce que ba to belé peut to moni Félix a nommé ba wana ba biso batangi ba université te. Ezaka ba courage. Et belé na minute on est to zo ba ah, bazala ba j'ai un IPN, ba to nommé bango na ordonnance to bimasiro. Na botan akomona ba. Mais biso quand même tout temps pas basango ko ba école primaire, secondaire, université et pas basango université wana eza ko bunga mate o keka 10e mairie. Le 8 dans l'université Saint-Augustin au monde à Kenon, dans la deux diplômes, mon que agrégation, il y a Rome, na Vatican, mon que na niveau à Congo. Mais quand tu as bilongi misu suwana, baso mérité na bango batangi ba place na bango. Mais si ko bino ba di progrès, baso utiliser bino, bo tumba rapine, bo kana ko mamanda ko jamais kabun mabanga, mais si ko boye nomination ba di progrès makale, baso menano matiti ya moto. Bangi nini pesa bino babulu mabe biamba yango nde siko tozo senga ba jeune bo fungola miso parce que Félix a ko arichi ba master ya poto
oh baje na chance bango na Félix a récupérer bango bangi nini epesa bino babula mabe botumba bapina bato ya diamba siko bino botala ba age bozana ngo bande ko na diplôme botala age bozana ngo bino bazaki na présidence ye wana ba nommé soki na sona hydro siko bino siko bokabu ya fingi bino ke botala classe te ba kopesa bino nini mawa plein tala kitiaku tala kumamba ngai nazala ngai simple résistant nazala ko sensibiliser conscience générale go melinge kende ba Rwanda déjà baza éparpillé na Congo arabe ba tuna biso nyonso ba chef na biso ba koloba teke bayebi yango yo zona ça c'est un militaire ça c'est un 1000 mais aujourd'hui Ouganda Rwanda Burundi baboka na 4 bakoka même peine effectif ya nombre na biso mais oza kindo kité za mvutuma Félix ça ça biso na moi makasi na bengi si bino boya bosa associé na biso tout ça la force papa tient c'est que da kufa moli moné za côté ngana parce que boyebi ke a participer pena occupation to za na ngolelo obo akinaka na Rwanda ko négocier na Kagame ba photo ezali et tient c'est que dina za surubewa donc tu sais que déjà kolanda ka matambe ya papa na e yango bomona siko que no moyebi no mande kwa IDPS bozwa misala ezate et puis bozwa misala te so ça peut-être na chasse no zuma musala mo ya okombola ka balabala ndeto mona kana ndeko mai boka no za ngobila mbongo mai na bengi si ba jeune bozwa conscience nomination bimi to moni ba répartition ba parti politique na kati ya armée bazwa siko biso bana babola ba exposer biso to kana kufa to kufa na nzala to kufa na souci et l'autre a collé alité donc c'est ça le problème bon fungola miso bon mona bato ba nommé bango zaki na bona CNZT lobby abwe a olongwa na yolo côté mai mataka akomi na makampagne bino ba utiliser ka bino ngai na suki awa bonga na zosa para responsabilité na ngai masala ngeri tsengashi kolela teza makambo yaka bolongwa na axe ya mabe boya totele matobunda pona mboka tobenga na système oyo bona bakambi oyo nyonso ya mabe ya miyebi passer na minute oyo boye babisinga kana mutu mo ba IDPS akenda kisoki na ngwasuma ameli sekande champagne batu na bulu keno RTNC na butu masala ngamo ka meli sekande champagne na ngwasuma arasire na ndako na bango ke mama muka tondolo a signer ordonnance mais total la scène ngati na sali makuna na RTNC tanga zotanga kombo ya batu kombo nanga kombo nanga na moni yango te donc kombo ya masana esengi kutu kana na minute neto ba abwe ba para na yeba simbisi buko lopango bo calculer sur 50 champagne ya bengisi ba masana na ba petit chéri na bango tala pouvoir ya Tshisekedi mawatro nanu bolelete bolela biso na bino balaba nde okata makao merci nga suki na nga awabwe eza Bruno Mimenga les résistants oboyebi Soraya mwana jibe piano nani oyebwe bana kombona suna Soraya akomba bana jibe wana na biba msunga bika Soraya po ba mutu bazolia mbonga leta jibe wana pe banomeye akeko représenter mboka na Japon na Kobe tala mboka ndenge soki ba militaire IDPS brouette amemiselo boko lela boko toko mais biso na bino izaka question que non soki to même esprit tu sais que dit ako kima ko pakata mbango na ba Jean-Pierre Bemba wana nyonso numéro ezali wana bobenga biso na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bolongo l'espoir pas ya président ya Kenya ndenga yewana bolongo l'espoir na bino pas Félix parce que Félix a kolinga te akufa po na bino akufa martyr yango bomoni ya boy ukene na est a préféré avant na Kisasa awa boy ali akaba bistek ali akaba biloko nae na ba voyage na wana ba Jean-Pierre Bemba chaque samedi ba kana robeta tennis na golf ngana suki lelo awa boy bobenga biso na numéro wana bino bato bosana ba problème o esengeli to sangisa ba idée pour na ko consulter force à résistance pour na ko déboulonner système o boy ya moyibi o bobaye ko favoriser occupation na kati ya mboka na biso. Merci na bisa bino toujours diboka pilipili si la so na mokolo moko te entre la patrie ou la mort les peuples vreka bato babunda. Est-ce que la nomination peut ba kanisi Rosi Mukendi? Bon, na on vérifier na nous bien que ba master monsieur batation na bango za mata to vérifier mais na ndimité ba Patrick yale ba
nzambe kabu ya sukisa biso a to préparer na kene na ngai ko sensibiliser ba to na marche to ezali biso na biso merci ingeta